Bozolandanga, Stéphanie Larose, na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Lelo na e awa poto solana bino mwa 4 mukie poto yebi ki bate belé na été bakoma kakobimisa solo ozali solo ya mapeka. Okomona mwana mwasi atie maquillage na e beauté na e bien elongi bimie penza kitoko makasi mais soko poussa ni pembeni na ye ozoka na solo oto bakaki ezali solo ya mapeka. Donc ezali bien te mwana mwasi kobimisa solo ya mapeka. Kocha maquillage ebele kaka na elongi ozolinga te ko garder nzoto na yo ezala solo kitoko. Ezali bien te vraiment les filles faut tika biloko wana. Yango lelo na ye awa kolobela ngo na ye vraiment ate plutôt lobela maquillage pour lobela ka trop de maquillage na chaîne nanga La Rose Show boyebi bien mais lelo na ye apoto solo siko kati ya solo mapeka nete kotika po solo na biso mapeka ya basi esila parce que mutu so ko na solo mapeka boye amonika azokoka koloba na ote po em sozo ka soni mais les filles na zo même olombaka solo mapeka te même olombaka solo na na système oyo ko kosala pour ko garder nzoto na yo ezala na solo moko te yango lo na ye apona la examiner eloko ni ya liboso ko sala soko ke ko sokola soko ke ko sokola oniki nzoto na yo bien tonikaka tant mai oya suka tant okotia savon na yo tant oniki nzoto na mai asuka pona kolongola savon na nzoto okotia o to benga kezali Dettol to benga kango to benga Dettol ezali partout plus une sozali na France na partout au monde a Dettol na yo ozu Dettol na yo ozu bouchon moko ya Dettol otie na bassin soko c'est la ka bassin soko c'est la ka cantine otie yango et ozu mai na yo otie o mélanger yango o sokoli yango longoli ba savon nyonso o nikela kinzoto na yo. Tant on kosili sabongo o pango si nzoto na yo bien pakoli mafuta na normal to pakolaka et loko oyo kosala ki pona mapeka na biso ezala solo te parce que tu dis que Dettol et ka solo moko ya bien parfait moko bona nzoto ça la vraiment joli même ce que tu kosokola na salle de bain aussi si mutu so akoti okomona ke mutala ba on utiliser nini savon yo utiliser le Dettol etika ka ebomaka ba solo oya mabe ya biso nzoto etika ka solo oya kitoko ya parfait na salle de bain ezali bien pe longola ka ba salité nyonso o moni ki yoko kolongola ngote Dettol ezali wana pona ko longola ba salité wana nyonso et loko oya ko sala sko pona mapeka na yo ezali nini ezali ki osana posa ko zala na citron na yo citron na yo pe ko somba ngo partout ezana problème mon côté citron na ya boye ozu citron na yo okati yango na katikati mbala mibale tango osisi kokata yango obandi kopakola yango na mapeka na yo opakola mapeka na yo bien et olati bilamba na yo obimi ok les filles na zo ebisa ceux qui osali bongo mapeka na yo ekozala na solo te le 1 et de 2 mapeka na yo okobanda kotoka te o transpirer comme on a ke mai moko vanzo na mapeka bongo esalaka na kokaka ngo te et ça là vraiment bien donc aux autres temps moi tu me single non il y a bien c'est encore non moi il y a bien et parce que mon qui m'a péka dans le corps bakeli au mai mais au bakeli au mai teza ki otoki et on ça là qui me biso bana basto za na solo wana ezali bien te donc citron so ko on a si à ma péka na yo bongo pakoli yango bongo citron ezo bon mama péka na ki otoka mingi te pe citron ezo kanga ba solo wana nyos o ngaki ebima na nzoto na yo ezo kanga yango donc ezo boma yango ezali vraiment technique on est comme ta 7 mingi pour te aller na été bana basi batoka kana mapeka même otoka kana mapeka te même otoka kana mapeka même obimisa solo même obimisa solo te nous avons sabino les belles dames ça système on est collect sabino lelo kutoka kana te vous allez kitoko na elongo biki na elongo to bomba kango te na bilamba nzoto ne to bomba kana bilamba ça la peke nzoto no zo bomba na bilamba ebimisa solo o ya bien na misu ya bato ezala te mutazo lo bana ok ah fiona ta la kabia na elongi metala na nzoto non yango lelo na anabike o ezali chaîne na biso pona ko solo la nyonso o esangeli ba mama comme na bakake La Rose Show ezaka ka pona ba mama ba papa bo eskizer nga vraiment pona za vraiment pona binote nga za awa kaka pona ba mama poto bimaki toko na misu na bino donc c'est ça vraiment na que ça dans les filles tant ko sale lango yomoko okomona ngo vraiment komona ke okobana susu ko toka na si ya mapeka na yo te na ebite so ko linga ka ko toka na si ya mapeka mais yum to so tala ngai ta pa ko linga ko toka na si ya mapeka na yo donc ça la technique on est ko la kisabi notre kana poser des biloko pona kolongola solo na nzoto na biso na posa biloko oza na Dettol posa na citron na yo biloko mi balé dans ce biloko de fille ça vraiment makasi ça système moko ya bien bon mekango avant que oboya avant que tu meka d'abord
yebisanga et oko commenter na se yo moko lobaki oui la rose lo kolobaki ezali ya solo. Oui, muto ko sala ke azotia dodorant na ye. Muto soto za kana dodorant, on a dodorant na parfait na yo, o tia kana se ya mapeka. Oui, mais yeba ki na so makambo solo, muto mususu ako tia ka dodorant na se ya mapeka. Mais après 2 heures 3 heures abimisi solo. Mais mutu oyo akotia citron na se ya mapeka akobimisa ne solo te. Parce que citron ça déjà bien, ils ont bon au solo. Même à toi saler dodoranté, au saler les citron, mais citron ils ont gardé ok, au bimi ça solo té. Mais dodorant aux en a risque, ce qu'on saler après 1 heure, 2 heures du temps, au comme on a qui au bimi si solo là nous autres nayo, ils allaient vraiment bien té. Donc regardez la salle là, na salle là que oui, ceux qui n'a bimi na sokoli na moi na tchaka dodorant na ngai et na tchaka na parfum na nga oyo, juste bien o dodorant na parfum et na bimi na ke musala na ki wa elle va placer sur ngana na bimi na keinanga et na pokwa elle na koya pona sokola ndi na sala ka siko citron nga na pakoli ngo na o 402 o pakoli on na se ya mapeka no bo pakoli na se ya mapeka no bo o bombi ngo na kati ya frigo po o sala ngo susu mikolo mususu donc chaque jour mais ko tika ngo te ke za na salite lukaka ke o za na chasser no moko ya boye o ka ba chasser mo ya pembe bo ya bien ya take away o zui chasser na yo donc ko kata ngo sisi ko sala na salle de bain o continue na kati ya chasser na boye et o tia na frigo po c'est yango le sous lobby pour ebe bate pour ce que tu qu'on libanda et que ta poussière ko bebe ko ça la bien donc garder yango bien pour sortir on nzoto na pour ça na ça que nzoto na pe ils ont un problème mon côté donc c'est ça vraiment na qui ko c'est le fin ko beta c'était pour te aller na été tout bon nzoto na biso. Tout le côté que le nabiso ils ont kitoko maquillage et tout au télémi bien mais nous autres on a toujours ticket yango et bima salité et lumba solo parce que moi tout ce que déjà nous autres on a déjà solo ma peka nous c'est même on a kitoko même au tien maquillage ce qui ndengene ils a dit qu'à 0 donc c'est ça vraiment na qui a po na collection nos système au la grande na ba la que c'est que système qu'on a bien au kaka le lobby na ana la non ils a qui na coller na biloko mi balé na collection ngo bato ba yebinga déjà na ba mingi te mais ba yebi non la papa aime ça sipela et le kate que papa avant dina yo mais akanka mutema parce que aibi que zo nimisa solo mais ako koyebisa ote c'est ça qui ngana e akoyebisa le fit wana été batela nzoto na yo na solo moko ya kitoko na ce que bloc on a la question que détol na citron ce ko saleli yango okobimisa solo te même on sali na dodoranté mais moto so ko sala dodorant asali ba parfum ba kombo belé mais pese ka kapton qui au moins katoki na se ya mabeka on a mis sur la mapeka donc ils allaient bien té ya mon collection technique oyo pour bien pe na banda ko meka yango ce comme on que simbio o sepeli nango ko boss na te ko commenter na se ya vidéo oyo et ko sala ngai bien mingi la rose ay collection technique na et pourquoi pas peut se communiquer technique oyo et sepeli si on que technique oyo et aider yo poignet potin de la camarade na te vidéo oyo potin de la ndeko na te vidéo oyo et ko sala bien mingi ko sepeli sanga makasi ezali kolo na bino yango nga na zawana pona ko sala ba vidéo na nga pona toujours ko télé mal boso caméra o ko lobela bino ba on na bien muke on a tout ça na ba idée ezali vraiment bien pour ko aider kaka communauté na biso et kende liboso. Merci na bino nyoso bandi nanga ne bandeli pe bokom nanga na suka nzambe apambola bino nyoso ko bosana te ce qui vidéo o e bakisi implice na mtu na yo o aimer yango ko sala ngai bien pezala abonner na YouTube chaîne nanga ya La Rose Show avant obima e ko sala ngai bien makasi ko bosana te ko kena Facebook nanga La Rose Show aimer yango commenter tinela nga message na kozala wana pona ko répondre na ba question na bino nyoso. Merci na ba Boss Brothers, merci na mtu zolanda ngai wana tukutani à la prochaine tinate et community na bye.